Mutuna et Misato. Bon, Bolimi Sanga, Oyo est a question, est a Mutuna moi osé, mais entre Bassi à Kim et Bassi à Brazzaville, Banani, Baliki Kitoko. Waouh. Bon, Kokoki Kokanisa. Déjà, Bassi à Congo. Ça, Congo et RDC, Congo et Brazzaville, Bassi Kitoko. Wana tout bayibi, ils sont des alliés Bassi Kitoko. Congo RDC, Congo Brazzaville, Bassi Nebiso tout, Bassi Kitoko. Bon, mais ils ont moi, les Camerounais il faut na lobanango. Voilà, la Congolais il y a Bisso, il y a Brazza, Ming Bazali na Bassi, il y a RDC. Ming Bazali na Bassi, il y a RDC. Voilà. Souvent la Congo à Brazza, Balobaka. Bassi, il y a RDC. C'est fait Bassi Kitoko. En dehors de ça, Bazali pe bayebi ko beaucoup la mibali na bango. Bazali na tendresse ya makasi. Wana biso mibali ya Congo ya Brazza toyebi yango. Toyebi yango quoi. Bayeba ko beaucoup la mibali na bango. D'accord. Voilà pourquoi mibali pe ya Congo balingaka mingi ko kende ko so basi ya RDC quoi. Voilà. Même na biso même la zone politique na biso mingi bazali na basi la RDC. Ah ok d'accord. Voilà. Na kokolo bango bongo quoi. Mingi bazali na basi ya Congo tout ça. D'accord. OK. Moi sinayo Aouti Congo Brazzaville. Moi sinanga za Congo Brazzaville. D'accord. Lokola ngapi quoi. OK, lokola yo. OK, kitoko. Donc Motuna Yeminei Sikoyo ozali na Bénin, osali déjà Bambula Mitano na Bénin. Nini olingaka makasi na Bénin pe nini olingaka te. Bon, Bénin eza mboka kitoko bapaya baza ebele awa. Déjà avant na yakawa déjà zui déjà ba renseignement nous surtout balobi nanga ke eza mboka kitoko balingaka bapaya mingi. Et effectivement tant na yawa nakutani na bapaya ebele. Bayambaka bapaya kitoko. Oui, kitoko. Voilà pourquoi bapaya baza ebela wa. Voilà nakutani ba Congolais pe. Oui, ba Congolais pe nakutani ba Congolais ya biso ya Brazza, ba Congolais ya RDC, ba Camerounais baza wa, ba Tchadien, ba Gabonais pe bazali donc ba Africain mingi ya Afrique centrale baza ebela wa. Baza ebela wa voilà. C'est baza ebele c'est que mboka c'est kitoko. Bazali vraiment très hospitalier. Oui. On a vraiment la ligne mingi pas vraiment. D'accord. OK. Non là-bas. En fait ça va. C'est fini? Attends, il nous reste 5 questions. 5 minutes. Bon, il y a le policier Mbila. Mbila, alobi na biso que tokoki ko fanda awate parce que bon, c'est pas grave. Donc toko sala moi Monoki. Monoki, ouais. Oui. Monoki. Donc etikali Mituna Mitano, donc Mituna ya Mitano. Et si ok France Poto. Oui, nazalaki na Poto donc na mboka ya France. 2020 nasalaki mbula moko kuna. D'accord. Ozalaki na ville nini? Bon, nazalaki na ville ya Cherbourg. Cherbourg ezali na nord-ouest de la France, donc na Normandie. Oui. On a fallu 7 mois après na Beauvais. Dans l'Oise. On a fallu 6 mois. 6 mois à Beauvais, voilà. Donc nini olingaki makasi na France. Bon, France eza lokola même awa lokola Bénin, ba yape bazamingi kuna. Les Français bazali hospitalier. Et en dehors de ça, les Français, ils ont beaucoup de liberté quoi. Tant qu'on a en France, c'est souligne vraiment que ils ont beaucoup de liberté, beaucoup de démocratie, mais casse vraiment. Et en plus, bon, il y a que les Français, ils arrivent pays développés. Parce qu'on a que un stage nangai dans les hôpitaux. Ah, vous avez fait ça stage. Voilà, voilà. Donc on a banda qui na ville à Beauvais. Et peut-être dans la ville il y a Cherbourg. Quand on a remarqué, nous avons beaucoup marqué, impressionné, dengue bayambaka la maladie. Ah ok d'accord. Le système de santé na bango, il y a vraiment il y a ma casse quoi. Sécurité sociale, voilà, oui, bazui yo pamba boye, asalio, examen tout.
apesi yo bamanganga tout ozobika sans que dépenser eloko quoi ozala moto ya France ozala mopaya bato tout kaka na kati ya système wana ya sécurité sociale quoi wana vraiment nalingaki yango mingi vraiment. D'accord. Donc soki ozobela bayamaka yo très bien quoi. Oui. Bayamaka yo malamu. Malamu vraiment. Oui. OK. Mutuna ya Mutoba. Donc aux Congolais, au Congo Brazza. Soki okoki ko changer eloko moko na Congo, n'importe quoi. Nini eza. Parce que peut-être les ali na Kambu, na Congo. Si tu pouvais changer quelque chose au Congo, ça serait quoi? Ah, na mboka na biso au Congo. Oui. Eloko wana ngana lingaka te. C'est ça? Oui. Ah, bon. Peut-être un système de santé, par exemple. Bon, oui. Bon, mais système de santé, déjà les Cambotés, les Congolais spécialement quoi. Déjà les Cambo, ma casse mingi na mboka na biso, plutôt na continent biso Afrique. Déjà ma casse quoi. Biso, les pays en voie de développement quoi. Déjà t'es na ma cookie, bon tout ça na système de santé ma casse quoi. On a payé les Cambo. Les Cambo pour na peuple mingi ya mboka ya Afrique. Bon, les Cambo, nous sommes au Congo. Bon, on a les Mboka Nanga, Mboka ils ont vraiment kitoko. Oui, Mboka Nanga ils ont beaucoup kitoko vraiment. Il faut, oui, vraiment, ils ont pour ça Nanga quoi. Il faut y aller Mboka Nanga quoi. Parce que oui, il faut y aller. Pourquoi y a manga? Oui, pourquoi? Parce que Congolais tous allés hospitalier local à Benoît. Tous les Kémé à Benoît na hospitalité. Ah bon. Oui, Mboka na biso tulingaka mingi même paya que pendant qu'on a biso même au Congo. Ah OK d'accord. Oui, vraiment ils Mboka kitoko. Tango ko ya moko komona vraiment. Ko nanga za kitoko. OK, kitoko. Motuna ya Sambo, toli nini okoki kopesa bana ba jeune na Congo. Balingi kolonga na bomoi na bango. Donc quel conseil tu peux donner aux jeunes du Congo qui ont envie de réussir dans la vie, qui ont envie de faire quelque chose quoi? Ah, bon. Ba Congolais wana ngana yebi. Balingaka kusala bas études. Balingaka koyokola quoi. Les études ça la un peu culture na biso quoi. Même na tango kala taux d'alphabétisation au Congo en Afrique noire, ils allaient qui très makasi. Ils allaient qui pèse na liboso. C'est vrai que sikoyo ils ont quitté moi moké. Ba Congolais balingaka mingi kutanga. Balingaka mingi kutanga vraiment. Ah wana mboka ya Bénin, ba Congolais mingi bazali belawa, bayi pona koyokola. Ah oui, d'accord. Congolais ayaka na Benawa pas pour lukaka la vie non pour yokola. Bayaki awa pona kotanga. Pona kotanga quoi, pona koyoka, pona kotanga. Baza ebelawa vraiment. D'accord. On a déjà ils acquis pona biso ya Congo, Congolais lukaka kotanga. C'est bien déjà. Kotanga et kokité après otanga, il faut bundape bongo zo mosala, koko sala entreprise na yo pe yo moko, mokolo yo lingi. Il faut toujours bunda, Congolais c'est vrai, vous êtes olingaka kubunda. Bunda pe ça culture na biso quoi. Ngakete Congolais lingaka te azala pas croiser à ça le côté. Non. Congolais asala toujours le quoi. Bongo a reçu na vie na ye. Voilà. D'accord. Comment on pourrait dire courageux en lingala? Combatif. Ah, ça makasi. Makasi. Oui. Bazali makasi mingi. Oui. Sikoyo tolobela minoko. Donc motuna ya mwambe. Pona yo na mokili mobimba, monoko nini ezalaka kitoko. Quelle est la langue la plus jolie du monde selon toi? Bon. En restant objectif bien sûr. Naza mutu ya Congo Brazzaville, donc eza ba francophone. C'est vrai que bato balobaka que poto eza langue ya kitoko. C'est vrai. Biso pe ba Congolais toza na lokumu pona langue na biso ya lingala. Bato akendaka aloba toujours que lingala ezali langue ya kitoko na mokili mobima. Congo aza fier pour la langue na ye quoi, ezali patrimoine na biso. Et voilà pourquoi ba africain mingi balingaka oyokola lingala. Surtout awa ba Benin wa balingaka lingala mingi. Voilà, pas ba Benin. Surtout dans les chansons. Oui, voilà, mais c'est OK par exemple en Côte d'Ivoire. Oui. Les Ivoiriens balingaka lingala mingi. Ah OK d'accord. Lingala mingi vraiment parce que langue na biso eza kitoko. D'accord. OK. Na Congo Brazzaville balobaka Kikongo aussi. Olobaka Kikongo yo. Oui, na lobaka mingi Kikongo même na lingala quoi. Parce que la kula ki amboka la Dolisie. Dolisie ezali troisième ville ya biso ya Congo Brazzaville. Kuna bato balobaka mingi Kikongo.
Donc na kolaki na ki Congo. Donc voilà pourquoi même lingala nanga eza na ba difficulté mingi parce que na yoki lingala kaka tango na kenda kina mboka Brazzaville tango na ke kosala bas études nanga ya médecine. Eza kuna na yoki lingala mais lingala nanga eza ya kitoko to ya kitoko tout quoi na loka mingi ki Congo. Voilà. Donc là na mboka Congo tout ça na langue mibale nationale quoi. On doit y a français, vous allez donc lingala na Kituba ou bien Kikongo ça OK, d'accord. Na libota na yo bolobaka Kikongo to lingala. Na libota la biso to laka Kikongo. Kikongo. Voilà, Kikongo. Justement, toli nini okoki kobesa bato oyo ba lingi koloba lingala. Ba yekola kalingala. Lokolanga. Bon, il faut que osama kasi bongo yebango. Donc obunda. Obunda voilà, ndeko lokola yo, voilà, yo linga kilingala, lelo voilà, oyekoli. Vous avez le papier lingala, ça lingala, et c'est mingi, ça lingala, c'est mingi. Parce que l'Africain mingi balinga kabanzemo ya biso ya lingala. Na koka lobana bongo, mais il faut pas ça la makasi lokola yo, et ba yo kola lingala. Ba yo kola lingala parce que tango ba yo ka banzemo na biso, il faut pas se lango pe. Parce que tu as un message, bakati banzemo na biso, message ya kitoko, faut pas comprendre ngo ba so lango, ba ko lingali susu lingala makasi. Voilà. Koyo kandule eza moyen ya malamu pona koyekola lingala. Oui, pourquoi pas, oui. Les Ivoiriens mingi, ils lingala à travers Banzemo Nabiso. Parce que les Banzemo Nabiso, quoi. Motuna est libois. Donc justement, au lingaka koyokan dole, pe moyen binini au lingaka makasi na Congo to na mboka mosusu. Bon, ba Congo tout balingaka ndule. Oui. Ba yebi ki na Afrique, Congo est mboka ya ndule. Oui. Et la Congo RDC, Congo ya biso Brazza. On a ndule biso congolais nous surtout ayebi koyemba surtout ayebi koyemba ba tout le monde so bakoki koyemba voilà n'importe quel congolais tout ayebi koyemba ndule eza culture na biso d'accord eza culture na biso voilà donc nga tango azaki mo moke na salaki kolinga mingi ba ndule ya mission moko eza monene na mboka Congo na Afrique tout eza Koffi Olomide Koffi Olomide. Koffi Olomide, voilà. C'est une lobby en Afrique. Mais c'est qu'on a pas de tout quoi. Comme on a tant la cola qui fait la bande ko sable la paix voilà. Ils s'appellent les musiciens chrétiens. Les que benga kanambo na biso. Wana ba yeba ka banzembo ya religion. Voilà, baza belé na mboka na biso. Voilà. Donc Mutuna Yasuka sikoyo ba projet na yo za nini? Donc oli kosala nini sikoyo atango kosilisa stage na yo okosala nini bon tango na kosilisa stage na ngai bientôt na kosilisa bientôt voilà na kozonga na mboka na ngai kuna bazo zelanga déjà naza na isika wana na salaka naza na l'hôpital monene na mboka ya Pointe-Noire wana babengaka l'hôpital général de Luanzili. D'accord, okosala na hôpital voilà donc bazo zelanga kuna déjà donc tango na silisa awa okeli directement na zonga na isika na salaka. Donc, on a des médecins en tant que gynécologue obstétricien. Oui. Voilà. D'accord. Donc Congo est au Zanga yo déjà. Congo est au Zanga ma casse parce que oui depuis Kala parce que le botanga tout bazakuna bana langa bazo zelanga vraiment. Moi c'est langa pe bande konangai voilà tout bazo zelanga vraiment. Donc bientôt kozonga mboka na yo. Bientôt la kozonga na mboka na ngai et kozala sengo pona ngai. Tout vraiment. Bon merci beaucoup Matondo Mingi pour la présence na yo pour yanola na ba question nanga ozana eloko yasuka olingi oloba bon eloko yasuka oui nazana esengo mingi ozomona mondele lokola yo azolo balingala c'est rare c'est rarissime voilà eza eloko pourtant lingala eza mondoko ya pasi mingité hein. Oui, non, oui. Par rapport à oui, wana batutu bayebi ki lingala eza makasité. Wana ko yiko lingala eza facile. Donc tango na mona ki yo mopaya, pas mopaya Afrique, mopaya Europe, français lo balingala azali ki na esengo mingi quoi. Et ndenge to kutani tango azali na jugu kuma kingai na WhatsApp. Après obenginga ke ala ngala sali Ludovic na mona ki de kono moko apesa ngali numéro na yo voilà. On a ça qui est sengo mingi quoi. On a ça qui est étonné mais oh mondele où yazo le lingala plus que nga même. Non. Ouais ça non franchement lingala na yo eza pur.
pur. Oui, biso lingala biso na ba moya lupoto na kati, tezo devient mais lingala yo za lingala moko na mboka na biso bato wana ba lingala boye, ça ba journaliste. Ah OK. Oui, ça va journaliste. Balobaka vrai lingala. Vrai lingala parce que bango ba yekela ngo na l'école na université. Oui. Donc lingala bango za pur okoko yokate moya lupoto na kati. Kaka lingala na lingala quoi. Nazomeka koloba lingala malamu en fait. Oui. Vu que Nautanga Lingala, j'essaie d'apprendre le vrai Lingala avec les mots en Lingala, les chiffres, etc. Donc, quoi. Non, c'est bien. Mon salaire, on a sala. La première Lingala, ça, mon salaire est bien. Oui, ça, mon salaire est bien. Dans beaucoup d'habitudes, ma français, c'est belé. Mingi va le Lingala. Mingi va le Lingala. Dans la vendue, vous voulez belé dans beaucoup de Porte-Noir. C'est une monité française au Lingala boy quoi. Et ça un peu rare quoi. Mais ce qu'on a monité au Lingala mais c'est bien. On a zone c'est mingi quoi voilà. Tant qu'on y a qu'à peine à boka na biso na Congo vraiment on a la dépaysé.